na révérend Dea Rafindo akobondela pour na maloba na Nzambe otolingo. Pesima topesa maloba na révérend Mafa Bopali. Tobondeli Nzambe Tata Nzambe oyo na likolo kombo na yo ezwa lokumu lisusu na ntango oyo lingelo bela biso yango tozali komitika na maboko na yo mpenza mpo ete liloba na yo ezali kwanga na bomoi nzela solo mpe bomoi oyo ekopesaka biso kimia ndima oloba kati na oyo oponi lokola mosakoli na ntongo na lelo mpe molimo mosantu na yo ayingela mitema na biso abongisa yango ezala mabele kitoko oyo mpenza wana mboto ekokweya ebota mbuma kati na bomoi na biso mpona lokumu na yo na kombo na Kristo Yesu ye mokonzi na biso tobondeli boye mpe tolobi amen. Koki kotelema na lingi kokanisa biso maloba moke na mokana na Deutéronome chapitre 34 tukotanga verset 1 tukotanga pe verset 4. Des plaines de Moab, Moïse monta sur le mont Nebo au sommet de la Pisga qui est à l'est de Jéricho. Le Seigneur lui montra tous les pays, la région de Gala jusqu'à Dan. Alors, le Seigneur lui dit, regarde les pays que j'ai promis à Abraham, à Isaac et à Jacob. Lorsque je leur ai dit, je donnerai ces pays à vos descendants. Je te les montre, mais tu n'y entreras pas. Amen. Tokoki Kovan. Na bitando ya Moabi, Moïse amataki na likolo ya ngomba Nebo kino na songe ya ngomba Pisiga oyo etalana na Jericho. Kuna Yawe alakisaki ye mokili mobimba uta na Gala kino na Dali. Bongo Yawe alobaki na ye tala mokili oyo na lakaki kopesa na nzela ya ndai epai ya Abraham, Isaac pe Jacob. Tango nalobaki na bango na kopesa yango epai ya bakitani na pino. Nasali ete omona yango na miso na yo moko kasi okokota kuna te. Amen. Simana kolanda matato linyonso oye pesami na butu tout comme bao baleki na kotala nyonso
nayebi eloko moko nakoki koloba lisusu te. Maloba naza koyebisa bino kaka ke soki Nzambe azwi mokano na ye pona kolongola yo, kubenga yo na mboka na ye, akotala makasi na yo te, akotala mayele na yo te, akotala posa ya bato na yo te, me akokokisa mokano na ye moko. Moïse akomaki moto oyo babandaki koyembela ye banzembo, moto oyo akomaki nayebi terme penza na koki koloba te pona kobimisa bana na Israel na Egypte. Na mikana mosusu oyo batiela bino awa te, oyo biso bato ya théologie totangaka, eza na kantike moko bazoloba pe ba expression yango ezoya mingi, ozoyoka mingi bazoloba tala Nzambe akiti kati na biso. Soki prophète alobi likambo Nzambe akiti kati na biso. Moïse basale ya ye banzembo ya kotombola ye lokola Nzambe. Yango te esalaka ke Nzambe aloba na ye. Yango pete ndenge na sina yoka biso batei tozote ya ke Moïse akomaki kuna te pona libanga. Mais ezalaki mokano ya Nzambe ke abenda ye po soki Moïse abimisaka Israel na Egypte. Lokola salaki yango. Soki akomisaka bango lisusu na mabele wana, elingaki koma problème parce que moto moko akoka na nyonso te. Nzambe apesaka moto na moto musala na ye. Yo mwanfu asala boye, mvula mwini asali boye, murikisi asali boye, Ntingi asali boye, William Reynolds asali boye, yo pe sala boye, Pasteur Gloire pa ko sala boye, o mosusu ko sala boye. Nzambe akokisaka makambo nyonso na moto moko te. Na uti koloba ke ndenge yo za wana oyoki mwana na ye ya liboso koloba ke mbala azalaki makasi ya makofi, azalaki makasi na mayele na makambo nyonso. Mais moto yo na 75 ans, 75 ans eza ba mvule belete, 75 eza ba mvule belete. Mais où est partie cette intelligence? Elingi koloba yonanga kotale la mayele na yote. Mukile lobi vanité de vanité. Nana maloba mingi ya koloba na yote. Biso ndenge tozawa tozana na kolela tobungisi na kanisi année oyo à peu près 2 ou 3 personnes année passée na année oyo touti kobungisa na niveau ya communauté na biso. Elombe moko ya mwasi Maman Ntumba oyo azalaki directrice ya département na biso, une femme intelligente, forte, une femme combattante, une femme jolie, mais Nzambe azwi ye lokola poussière sans tenir compte na kitoko na ye na mayele na ye na makasi na ye. Touti kobungisa mbinga moko ya pasteur ya lekingana mulai na munene, Pasteur Mukuna Ditu, un grand communicateur. Touti kobungisa ye. Nzamba atali kitoko na yete, atali mayele na yete, atali popularité ou célébrité na ye azalaki na yangote. Mais Nzamba azwi fleur na ye parce que c'était son temps. Ibota na Nzamba, alléluia.
Laissez-moi vous dire encore une chose. Au moni, na sali à peuple ba détour wao. Na kei na hôpital bazoye bisangai ke ancien tongani atiki biso. Ancien tongani. Et ancien tongani atiki biso. Je crois que malobana na mbala eza maloboyo soki lokuta na kanisa ezaki ya pasteur ya ancien espoir. Mokolo ya avant, je crois 2 jours ou 3 jours. 2 ou 3 jours, 4 jours. Mikolo minei avant papa ancien mbala tika biso ayebisi espoir alobi na lembi na nyokwa mipe mingi tika na kenda kupema mwana alobi na ye papa ekoki kozala bongo te parce que mbongo eza alobi bokobebisa mbongo pamba tika nga na kende kupema. Je crois papa Tongani a souffert à peu près combien d'années? Dans 3 à 4 ans. 3 à 4 ans. Oya nyokwa miko nyokwa ma. Lere babengi nga nazotuna mama diacre mwasi na ye azalaka ancienne mwasi na ye azali diacre. Azoye bisanga lobi lobi pendant qu'akoma qui trop faible azoye bisa mama Elisa lobi boza komitungisa pamba nzela nanga esi efungwami tango nazokanisa maloba nyonso wana nalingi komema biso musika te nanga kaka koyebisa yo ozala sénateur lokola moi en foi mon colonel na mois de mars ou février tokundaki jeune sénateur Ntumba oboyoka kike sénateur moko aziki na moto na limité 39 ans elingi koloba ke face à la mort ozana eloko moko yokoki kobetela ngo tolo te eza bagrade na yo te eza kitoko na yo te ozana eloko moko yokoki kotiela motema yo moto za koyoka na moto aza koyebisa yo c'est un sénateur de la République. Mama ngana kangama na nzambe mikolo nyonso na matinal komona ngana mapapa parce que soko ye na ipai na biso okokanga mon colonel ou bien au chômage général major mon major to yebani ba combattant soko ye na tongo epai na biso ba okanza yo moto ozana ndengo vani wana balubi yo sénateur ndeyo ngaba koyeba kaka kenaza mwana na oya musalo na zo memelaka bino biloko na bino wana pona nini le lendo ekomema yo quelque partie bagrade na yo ekotikala bakotiela yo drapeau likolo oyo ozali suna valeur na yango te. C'est pourquoi yo moto yawa nzelo ya ancien mbala fandi wana parmi les psychologues oya mboko yo orthopède neti biso église c'est moko na ba icône makasi orthopède oyo bino boyebi ye grand chien mais bo grand chien na ye etikala kozwa valeur lokolo équipe polate parce que atanga passer ko kozala lokolo mbala te atana ba maman ou na jeunesse et pas nyonso yo ko kena mbala c'est un touche à tout et dans moto moka uti koloba wa c'est un économiste ya classité c'est quelqu'un un combattant holistique c'est-à-dire que na makambo nyonso ya famille ya molimo ya nzoto okokuta mbala pardon na bondeli yo na zo bondela yo moto zo tambola na bambeli kuluna ona ndengo lati wana ta muso zaka kuluna na butu parce que moto na mona ki jour wana na kwa kuna
oya tika kanga ike no papa yo leka elongi na bino ndire kokana mena okamwa peke oyeba o apendengo olati ba yeba na ko yeba teke yo na kanga elongi na yo na ebi kokoluka nga na butu na ko bima pe mikolo na butu pete kaka na moyi non na bondeli yo zwa kaka option yaka epai na bolingo ya Nzambe eloko moko eliki na motu ya lokola yango ezate tika koloba ba français mi yo moninga na lobi français na loba français te po français okokanza ko komi eloko musu oyebike mbala za kolinga français et puis français ayebi yango eza o ya biso ya tombola bwaka te po français ya lelo motazo koma je suis oyebi atoti ate na suka na mbitu mais est-ce que verbe wana eza verbe suis très ou bien eza verbe nini yo tanga ngona ba réseaux sociaux te mais où est parti le français tika ko seka na yonga sekanga soki yo za na kati na Yesu Masia ekenga na za libanda sekanga mais soki na za na kati na Yesu Masia ata na za na bomengo lokola yote nyonso ya mokili ekotikala vanité de vanité na bondeli bino nzela oyo ansemba la vie option ezala nzela oyo kozala pai na yo et je vous dis une histoire vraie okokoma na mboka wana kaka wapi na lola mais na nse na moi mota kokokisa bapoza na ye nyonso azate jour wana azotuna ancien espoir atuni alobi bosilisi makambo ya assemblée générale tango ekoya kosila François akomona ngo lisusu te lera assemblée générale ekoya kosila Manzila akomona ngo lisusu te na tongo tosololaki na Bernard avant na yawa toyana Bernard minute eleki combien ye wana Nzambe azwi oza na garantie na bomoi na yo te garantie ya bomoi na yo eza kaka na maboko ya Nzambe ye moko soki azwi décision na ye akokokisa yango akotala oyo oza te Nzambe azongisa moko na biso na makolo ya Yesu Masia e mokolo oyo kokufa swe nanga ezali okufa kati na bonzambe soki okufi kati na bonzambe nde litombo eleki makasi Nzambe apambola biso na kombo na Yesu amen. Madame Elouyeye merveille azawa merveille azate lukoki Madame Elouyeye merveille lukoki ayete hein il fallait bon la moussaïd sikoyo mama bozela tokobondela te kobondela kolakisa bino ndenge tokobondela il fallait kaka ye azala po ye moto ayebaka kimbwana mais nazomona lokola pasteur moko aza kuna tata pasteur kosumukisa biso te biso basali na Nzambe bazalaka awa tata pasteur kosumukisa biso te pardon telema soki ba pasteur baza kuna pardon baya koleka kote oyo soki ba tata pasteur boza kuna na sima pardon boya koleka kote oyo à tout seigneur tout honneur. Bon. Nani ayebi koyemba Yesu abimi na nkunana kotinda yango ha obi yango ndenge ansemba la zakosala bandeko soki ovandi na moni lokolo koza ndoki tozo yemba banzembo nyonso to yembingana kena maboko pambe zaki ansembala te ansembala Yesu abimi na nini na nkunda likambo ya kokamwa salate Nantongo na mokolone
Père, c'est ta volonté. Qu'à cela ne tienne, tu es notre foi, éternel notre Dieu. Tu es notre foi, éternel notre Dieu. Réconforte-nous. Rends-nous cette faveur de demeurer dans cette parole et dans la foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Diacre, ma diaconesse, la bisso, Corbeil, je ne sais pas comment, bande wa barre, tiens, bisso liboso ya cercueil kuna, tozo les cas, ezakilte, bande kombote na bisso, tolingi kukabela nzambe, po yango ezali lo sambo, amen, amen. Merci, tosengi louange. Na groupe Yakunda Sister et nous allons récupérer les amis de l'armée du salut, na dépôt de gerbes et de fleurs et les cantiques finales. Voilà, mettez-nous les corbeilles. Voilà, tout en athée. Vous allez nous laisser ce couloir. Après, bandeko ya fafa, toko les kaboye, tuyeba, bandeko ya ngambo toke boye. Biso bandeko ngambo toke boye bongo toye na mulongo na couloir sans que totutana. Merci les amis pour laisser un peu ces passages, ces couloirs pour tout. Alors les veaux nous allons offrir à Dieu sur les cantiques de nos amis les Kunda Sisters.
révérende maman, pasteur Patience Nkulu, et Akoyako Bondila pour Namakab. Ambola Makabo Oyo Topesi Yo Tata Dozali Konseka loyembo ya mitema na biso ezali ete nkolo nsima ya kopambola biso toye kozongisela yo yango ndima yango bulisa yango esala misala kati na lingomba na yo na kombo na Kristo aza mokonzi mpe mobate tolobi amen. Merci. Notre jeune sœur Priscille avance pour le discours des enfants. Voilà, c'est la cadette de la famille. C'est elle qui a en charge de prononcer les discours des enfants. Voilà. À toi, mon Père, à toi, grand homme, à toi, homme grand. Je suis destiné à rendre ces devoirs funèbres à un très puissant, un dévoué, un géniteur. Toi que je voyais souvent si attentif chaque fois qu'on rendait ces devoirs à l'un des nôtres, être sitôt après les sujets d'un discours semblable. Et ma triste voix est réservée à cette même fonction déplorable. Toi, mon géniteur, Papa Mbala François, qu'il y eût cru il y a quelques mois, et vous, révérend pasteur, président du consistoire, vous, anciens et diacres, dirigeants, vous, membres de la CPKNJ du quartier 3, vous, membres de la famille biologique, puissiez-vous penser qu'il y eut sitôt partir. Papa Mbala Namwini François, toi, psychologue de formation, qui a travaillé autant d'années comme conseiller d'orientation, toi, très engagé au service des dieux depuis ton enfance jusqu'au dernier jour de tes forces, toi qui fus passionné par l'encadrement et l'éducation de jeunes, toi qui as œuvré dans plusieurs mouvements comme l'ECODIM, la JPC, la Génipro, la Ligue pour la lecture de la Bible, Campus pour Christ et que sais-je encore. Tu avais en outre une passion de développement car tu as œuvré dans le mouvement associatif et coopératif comme CPCL, MEC IDC où tu as donné les meilleurs de toi-même comme dirigeant des premières heures. Toi dont la devise était équipe épaulatée. Papa Mbala, toi qui as été l'un des initiateurs du culte francophone à la CPKNJ du quartier 3, culte qui a attiré beaucoup d'intellectuels protestants d'Injil. Cher Papa Mbala, mon géniteur, ces textes qui conviennent à tous les événements de notre vie, par une raison particulière, devient propre à mon lamentable sujet, puisque jamais les vanités de la terre n'ont été si clairement dévoilées ni hautement abattues. Non, non, non. Après ce que nous venons de voir, la santé n'est qu'un nom. La vie n'est qu'un songe. La gloire n'est qu'une apparence. Les grâces et les plaisirs ne sont qu'un dangereux amusement. Tout est vain en nous, excepté les services avec que nous faisons devant Dieu
de nos vanités. Ta mort, Papa Mbala, est assez grande et assez terrible. Cette étonnante nouvelle a retenti comme un éclat de tonnerre. Partout, on a entendu des cris, de pleurs, des lamentations. Partout, on a vu la douleur et le désespoir. Ce départ pour toujours mérite-t-il sa place si tôt, au moment où la CPK Angile et la famille attendaient encore beaucoup de vous? Aujourd'hui, nous avons perdu notre Père et la douleur ne se mesure pas. Sache que la douleur se réveillera chaque jour, à chaque réalité de notre vie, mais Dieu reste pour nous un Père. Je porte cette écharpe où c'est mentionné « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Comme Yabosco l'a dit, c'était le verset préféré de notre papa. Et toute sa vie, nous pouvons la résumer par ces textes. Merci infiniment pour ce grand héritage que tu nous as laissé, celui de connaître le Christ dès le bas âge. Certains parents laissent à leurs enfants des parcelles, de l'or, de diamants, mais nous, les enfants de Papa Mbala, le seul héritage que Papa nous a laissé, c'est de connaître le Seigneur. Les mots me manquent, mais que faire? Que dire d'autre? Je me rappelle la dernière conversation qu'on a eue avec papa, on était tous ensemble. On lui a demandé qu'est-ce que nous pouvons faire pour que tu te rétablisses. Il a dit, ce que j'attends de vous, c'est que vous puissiez m'accompagner jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que papa, nous l'avons fait. Ça n'a pas été facile, c'était très dur pour nous, mais nous avons tenu à réaliser cette promesse pour t'honorer, parce que tu as été pour nous un père très responsable. Adieu Papa Mbala, adieu Papa François, adieu Papa Chien, adieu mon père, adieu. Nous, tes enfants, nous ne t'oublierons jamais. Que ton âme repose en paix. Merci. Amen. Voilà. Bah, Ibisinga Awa que à 13h, on doit quitter. Voilà pourquoi Ndeko au commissaire Kikombo pour la gerbe de fleurs. Tosengi na ba oyo nyoso botsaki ba kombo bolekara déjà na sima. Tozobenga groupe de 4-4 pour te permettre de savourer musique. Il y a Baninga Nabiso, il y a Armée du Salut. S'il vous plaît, Ataisika Ozwami, Telema, Tobaluka Kuna, pour que Tomeka Ko Saela et Teli Atango Totika Inayango. Merci. Voilà. Premier groupe, les amis de la prière de mardi soir. Deuxième, JPC Njili 3. Troisième, famille Kiala. Et quatrième, famille candidate député national Solange Kinabouidi. Voilà le premier groupe. Donc, na bandeli, ceux qui tostoleki oye kaka, trop bien au souté. Les amis de prière mardi soir, JPC Njili 3, famille Kiala et famille Solange Kinabouidi. Merci, allez-y. Bah, oyo to ma fleur to les ka kuna pour to la tamo.
Naso. Deuxième groupe, ma fiel ya Papa Mbala, école chrétienne les béatitudes, ma habitué ya centre de retraite et famille honor. Na bandeli bana oyo Papa Mbala simbaki na mabala, école chrétienne les béatitudes, les habitués ya centre de retraite et puis famille honor. Merci, voici l'avant-dernier groupe. Famille Tawaba, les amis de Kisangani, centre hospitalier de l'intendance générale et les petits-fils de Papa Mbala. Rapidement, famille Tawaba, les amis de Kisangani, centre hospitalier de l'intendance générale et les petits-fils de Papa Mbala.
le dernier groupe. MEC IDC. Les mamans des enfants Mbala. Babokilo et à papa Mbala. Les Mbala enfants et enfin famille Malundam. Nabandeli MEC IDC. Les mamans des enfants Mbala. Babokilo et à papa Mbala. Les Mbala, les enfants de Mbala et la famille Malundam. Voilà, merci. Si maloba na papa dia Kenzo Sibosco pour la moya famille. Alléluia. Au nom de la famille, nous aimerions vous remercier, vous tous, Église, amis et connaissances, pour votre soutien, pour votre assistance, votre encadrement, que nous avons bénéficié depuis que notre papa était malade. Tout au long de sa maladie, il n'a pas seulement bénéficié du soutien ou de la contribution de sa famille biologique. Par contre, tout le monde, membres de famille, membres de l'église, les amis du quartier, tous ont défilé
dans cette parcelle, dans cette maison pour soutenir notre papa pendant tout son temps de maladie. C'est pourquoi, au nom de la famille, nous vous présentons nos remerciements sincères. Et même pendant tous les deuils, nous avons vu passer tout le monde pour nous encadrer, pour pleurer avec nous. Que le Seigneur rende à chacun, dans la mesure de son assistance, dans la mesure de sa contribution, que le Seigneur vous renouvelle ses grâces et ses bénédictions. Nous allons bientôt faire la levée du corps et nous rendre au cimetière Nécropole 1 de Lancélé. Et nous allons demander à tous ceux qui n'iront pas avec nous au cimetière de bien vouloir rester sur place, sinon dans l'enceinte de la paroisse où un rafraîchissement sera servi. Et une fois de retour du cimetière, nous allons nous retrouver en famille et tous ceux qui aimeraient rester avec nous pendant quelques instants pour... Ok, merci. Tosengi na bandeko nyonso oyo bakokende na biso na cimetière te batikala esika wapi tokokabola mwa mai ya bio topesi bino merci pona kozala na biso elongo na kombo na Yesu. Amen. Merci. Tokomi na suka pratiquement. na sengi na bana bazala pembeni na cercueil bo déplacer biso na eloko pe na sengi na basali na nzambe ba pasteur ba évêque apôtre prophète docteur ba révérend au bazawa famille boleka un peu rapide bozala nzinga na sengi na basali na nzambe tozala autour na bango pona kobondela pona liboto.
Tokobondela tika libota na maboko na Nzambe. Verset lobike moto azalaka papa ya moto mwana ya moto ntango aza na bomoi ezali kaka mpona babalani te meme na bana akotikala lisusu kozalaka papa na bango te. Nzambe ye moko ayeba kobatela libota oyo kotika bango na kati na bomoko mpe kosala elongo na bango nde na kosukisa libondeli. Sasa ipi Nzambe oyoki mabondeli ya basali na yo basi pe mibali libota oyo kotikala na kimia pe na loboko makasi. Sasa ipi bolingo na yo Nzambe tata ngolu na nkolo na biso Yesu bomoko na molimo mosantu pe kimia bizala na biso bizala na libota nzela ya kokenda cimetière nyonso oyo ekomelama mpe koliama nkolo ezala na likama moko te na kombo na Yesu Kristo nkolo mokonzi mpe mobikisi na biso amen. Bozongi okoki kozonga na bisika na bino. Nazali kobenga na sengi na ba papa ancien na ba mama ancienne ndenge toyaki nango bozala wana pona kokenda kotika ngo na corbillard. Na sengi ba ancien bamisuba ke kotika koro ubeko bamisuba ke kotika koro zelana
nsima na ba ancien bana balandi batata pasteur bakambi pe balandi